Merci beaucoup tata na ba maman ba jeune nyonso ya mokili mobimba tozongiseli bino merci na mai oyo biso tozali kosala na bolingo ya papa Simoki Mbangu oyo apesi biso ba jeune ya mokili mobimba. Et tant que président national ya Union de la jeunesse kimbangiste révérend Mavambu Dadi na ekolakisa ba jeune nyonso ya RDC ngai yo pembeni ya mama Biselenge, mama Pasteur Yvonne Betty était $50 na ngai ya deuxième tour tata moni mosantu na kati ya message na ye alobi ete mbongo na nga na maboko ya mama Pasteur Biselenge. Yango etanke président national ya IJI RDC na ye kopesa deuxième tour na ngai mwana ya yambo soki ye so pesaki likambo ete me ngai nazomona ngai nde mutu naza liboso awa na ye kolakisa na yo ete mama Biselenge yeyo soki azongi nkamba tala moto ya mama oza musika posala bato bamona tala mama ye oyo azali kotikala mama Emily yeyo nde moto atikalaka na centre d'accueil peut-être tata lobi le 6 avril biso ba jeune tokomona elembo oyo ekolakisama na mbongo oyo yango etanke numéro 1 ya nation RDC na ye kobanda mpona deuxième tour na nga $50 na nga mwana betelaka na maboko mwana benga bi papa babengani nga na mina ya fani nga babenga na yo me nga pour papa numo yango na ye kopesa epa ya mama Yvonne mama $50 na nga yango ebimaka mama liloba nini po yo oza motindami ya papa oye sikisiki na mboka Kinshasa message nini bajeune bazoyoka na ntango oyo. Merci na komba tata mwana pe tata molimo centre mosala ya pasi bapesi na bana bato tomo nango pasi ngai na yo jeune ya monde ante biso nyonso toza na kati bapapa basi bapesaki ya bango koto bapesi yango dutu bango nyonso boyokaki papa mbeta ndenge azotanga na kati ya libota na bango bawei na kati ya libota na bango aza kotanga apesi bakomo na bango azwaki na hésiter pour mettre une épreuve. Pour ça, la première tranche était, deuxième tranche est en gauche. Pour bander la première tranche, si vous aussi la deuxième tranche, à ça, il a biso, à racheter biso. Racheter moussou sur les actes biso, na demandé le de l'autre racheter. À ça, pour racheter biso, à récupérer biso. Pour l'imaimater. Uzangi senga ipa parce que peut-être kinga na ninga na pesa upesinga oyo na pesinga no oyo upesinga autika biso te au bundela biso nyonso tosala kombo na biso ekomama po likambo ya nzambe alobi ekomi mobeko senga kopesa beta bakofungolela yo to hésiter te to imaima te to intoxiquer bato te biso nyonso na sima ya tata molimo centre na posa na ye moke kaka na yake yango na ye na yeki na mission na ye spécial mais nakoki kozanga mpe oyo te ndenge kotanelinga naza nano na bino kamwa 2-3 jours awa papa apesa bino boya ndenge bozosala par commune na moni ya bakomi soutien ya Kinshasa tomoni intérieur tomoni ya bana poto papa nyonso kokota ezali ya ye moto ayebi biso apesi biso mosala boyokela sensibilisateur ya RDC ya poto biso nyonso tolandaka maloba ya papa na batongo nyonso na ndenge alobaka na baracontre tosalela ndenge elingi ye toleta ye donc tobondela ye oyo ya kosala tosala yango oyo ya kosenga topesa ye matoi na biso miso na biso mitema na biso na nkamba tosisi na komba tata mwana mpe molimo centre bomoni preuve yango oyo bamosusu balobo nga resi baresi eza te preuve yango naza epa mama Yvonne mama Pasteur yango nazwi donc oyo aza na mposa azwa resi oyo ndeko atindelaki mbongo na poto mpo mwasa transfert eza te preuve yango oyo bakokanga foto batindeli yo oskane obimisi bomba yango bia ndeti nga nake obomba ngo mpena bien
donc yango nde ilobanga nga nalobi ete deuxième tranche ebandi yo efongola misu fongola matoi nde ozoyoka yaka kopesa po avril oyo tomona démonstration na komba tata mwana mpe tata molimo centre mama Bisele. biso nyonso toza bacroyant toza kotala bingumba ndenge eza kokende papa mama jeune tozomarke le pas tokende liboso ngai naza wana somo nakanisi bato nyonso bayebi ke nayebaka kaka nayembaka kaka ata mongongo oyo mikolo ebele nayembaka te mokumba oyo nzambe apesi biso tosalele na solo tokofutama na biso na mabota na biso tokofutama na mabota na biso na bagénération ya génération totie kaka na epene aza na mosusu te po vitese oyo aza koloba aza korepete yango abe aza na 120 à l'air tokoya te tozalaka na motuka wana tolanda ye kaka programme na ye eza ya biso te makanisi na ye eza ya biso te bacalcule na biso na posa na biso ye akochange kasi biso tokochange makanisi na ye na bacalcule na ye ndenge ya programme ndenge kosalema biso nyonso tosepela na nsima na ye nsima na ye tozala nsima na ye alobi tosala ye confiance yango oyo te tosala ye confiance tata nzambe apambola bino nyonso esika maboko ekauki loboko ne likolo akambela biso tokomisa bakombo biso neti biso mpe tosalika bapremier tranche nzambe apesa biso mpe tosala lokola preso asali badeuxième tranche na ya bandi biso mpe tosala yango tosisi na komba tata mwana mpe molimo santo amen esikaka azala na biso nyonso nzambe tata molimo santo tinodimaka aza na bino le paraclet merci. Merci maman. Yango mpona koclôturer tolobi ete oyo apesaka ye nde bazongiselaka ye wana liloba wana oyo apesaka bazongiselaka ye yo opesi te ndenge nini yo bazongisela yo biso toye topesi ye deuxième tour ebandi nde mama alobi premier tour okwa opesaki te yaka mbangu ye mona monoko nalobi yaka kopesa liste eza bazokoma ata opesi lelo 30 20 okoya kopesa ekokoka po ete lipamboli na biso tomona yango. Merci beaucoup bayo balandi biso en tout cas nsima na biso nayebi dana na porte kuna bato baza deja ebele bazelanga na bima nano bango mpe bakota basalo ya bango na komba tata mwana mpe tata molimo centre amen.